c'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Oh, 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 notre président. Say yeah, say yeah, biso toponi. Say yeah, président ya Congo. Say yeah, biso tobote. Say yeah, président ya Congo. Mbote mwana mboka. Mbote mopanzi sango, mbote ba leko nyonso to balandaka Océan TV. Donc mbote ya bakongomani nyonso. Apesi le président Eli Martin Fayoulou mbote. Apesi le secrétaire de Vosi Kitoko. Mbote pe te ba cadre nyonso to ya bureau national. Apesi pe bandeko na biso ya diaspora o bazali banda ete bakosala misala ete bakodemontre ke Chilombo alobaki likambo ba démentir kadima ya ko démentir na lolenge ete ba libanda ke ba voter bango. Donc ba mama Pierrette Lela, ba mama Safu, ba papa na biso Jean-Jean Ngangweshi na ba papa Iber na mwana mboka Gabriel Lumengo. La PCP ba ndeko na ngai o bazali bana ngaba ya New Cartin o ezali ko mama pa ya mwana mboka Isaac bazali ba jeune talent o ete ba ko loba pe te ba bundela Congo. Donc bazali bato yo lobby to lobby na beaucoup ka ba message na bon tchango na ba nimpete ba koya donc bazo défendre l'intégrité ya mboka. Donc ya mbote pe na tradité là o azali mwana na autour de 6 ans. Mbote pe na mama grâce ya moke pe te na ba cordon nyonso tout ya appel de la résistance na ba membre na biso ya camp du peuple o ngana gambaka na zongo mwana mboka Valentin mwana mboka fils pe te ba ndeko nyonso tout et te to bundela Congo. Et toutaki komona ozalaki blessé na makambo utaki koleka na makambo etali maponami mais lelo tomoni lisusu na ba réseaux sociaux oyo bongo outi kozwa attaque epai ya bandeko na biso ya di progrès tomoni yo bongo ozali na bandage na lokolo toyebi te ezalaki ndenge nini betela nanu bayimboka o bakolando na poko lelo avant tokota ba actualité mosusu ya mboka na biso. Bon merci mwana mboka likambo oyo tokolobela ngo à tout moment. Oui, donc lelo oyo likambo lekaki lobi donc vers la 5h ete biso totambolaki attaque ba congolais attaque bato yo balingi intégrité ya mboka ekende te tobaki ete biso ba jeune ya ngaba ete telema tolobaki totelema tozala bomoko donc na lolenge ya kobuna intégrité ya mboka. C'est pour cela que biso tozwa kilongonia o était article 64 to lobito bima to sala o ya biso mais to finga mo te to kosimbelo ko ya mo ezalaki na cadre ya mobilisation. Maintenant tu es komona après cela ba ndeko pété ba moko bazali ba congolais pour la biso mais ba ko sunga intégrité ya mboka te o to bengi force du progrès o ezali parti structure na kati ya IDPS malgré tout. Donc général secrétaire général na bon Kabouya a yebi vraiment été ndenge ba institution et comme makate na niveau ya parti ndenge biso ba branche comme makate na niveau ya parti ya ngoya lobaki ke ba ko reconnaître bango te mais sikoyo force du progrès wana IDPS batie lolenge ete batie bango partout na ba komi na ndenge batie bango wana. Et puis bazui ba petit na biso toyebaki ete ya ba sportif ba misusu ya kuna basanisi bango batie bango lolenge ete ba ko futaka bango basalisi bango ba carte à la police
et puis bakola la Kalibanda ba bango donc na ba commune oyo biso to yebi ete na ba district belé na lolenge ba bango ba district wana ezali kaka te na district na biso ya Moamba ba bango partout ce ko ndenge ba bango wana ezali justement ete bango pona basaka ba désordre donc ba classer ba milice partout yango ete biso to koloba to yi ba Congomani lelo oyo biso to kolinga to sauver intégrité ya mboka to kolinga Congo ya lobby ezala bien biso to keyi na cadre ya mobilisation na biso to kozonga to sali pe to bani activité na biso mbala moko to mona ete ba policier en tenue civile na ba militant ya IDPS to beni force du progrès ba sangana ki ba yewana bazaki na banzete na instrument ba bandi ba affrontement mais stratégie na bango ba ekosala lisusu boye bazui ba faute poko bazaka côté à Kisensu bazui côté à Makala bazui côté à Wak par-ci par-là ba oyo vraiment ba tendance na bango to éviter na kati ya ngaba ba tche bango na kati ya ngaba ba kolalisa bango ba wenze ba kolalisa bango donc même ici na ba les champignons na tout peut-être sinon surtout mona ki ba tche ba drapeau na bango za par force ba petit wana bazola là donc ils a déjà insécurité et puis ils ali mabe lo lenye ba kolala bongo ba kozwa bato ya ba commune mususu ba tche bango na ba commune na biso sikoya ba tche na ba commune wana bazui ba placer 2 personnes oaza na kati ya commune na biso donc baza lokola bato ba kolakisa bango itinéraire baza lokola bato oyo bazali donc ben clairer ya kotina so ba kotina bango sali loko bato wana nde bato bakoyesa bango te abosala boye awa venu so sali bokokima so sali bokokima donc c'est pour cela que bango ba histoire de stratégie wana mais tolobi qui ezali mabe makasi na kati ya mboka biso to yi ba Congomani to ko révolter na makambo o ya mboka to ko sala ete Congo ya lobi changer tozali na droit ezana mibeko likonzi ya mboka o to beni na article 64 yango moto epesi biso mbela mais bandeko wana bayaki belé biso tozalaki nombre o parce que bamiso bandaki koya na nombre oyo wana titozi ya bamisusu affrontement bango bandi ko affronter biso basimbi banzete baye basimbi bazaki na instrument na ba arme blanche baye basimbi yango wana babandi ko menacer biso ngape na bino neti ngai nazali notable nazali moto oyo nazali mwana ya ngaba le père et de mère nazali moto oyo nazali autochtone na kati ya ngaba ezali na 6 quartiers pete na 5-8 avenue moto mota oyo kobangisa ngai nalobi na bato wana eloko bokolinga kosala biso toyebi bino te toyebi bino ata moke te na ngaba eloko wana bokende kosala ngo na place ya bato batindi bino donc Congo ezali IDPS te Congo ezali force du progrès parce que même vous avez force du progrès vous allez force du pauvre parce que vous avez souffrir mais ba ko la sano libanda ba ko fitabino ba bongo te et puis beaucoup ça les ba sentiment donc en 80 000 ezali mbongo oyo ko mais ma changement tout mbongo ko ça la ke donc vie na yo bon donc ezali donc mabe makasi c'est pour cela yango to lobi boy bango pete bani na monsieur Félix Tshilombo oyo ko zo secrétaire na bango Kabuya oyo azali détourner ya makasi ya ba voix automoni na niveau ete ba hotel ko sala ngona ba élection esami na kati ya Moamba na lolenge baye bayibi ba voix donc ba tsala ki liste to moni ba lobi monsieur Charles azalaki wana monsieur Gabi Mambege donc batangi ba tebele meto ko tuna pourquoi pas ndenge to yebi bato wana ba lobi ke na ba voix wana pete na ba biloko oyo bango bayibaki donc ba machine wana le même machine ba kina on a bandaku e ba ko voter donc ba député na bango ya ba mibi ba ko voter pe monsieur Félix Tshilombo yango to lobi boy e bango ba lobi ke ba invalider kadima il fallait pas invalider nanu oyo était monsieur Félix Tshilombo parce que mutaza auteur ya makambo et puis kadima za muko oyo a ko mériter prison parce que lolenge a ko kamba pete lolenge ba sali tricage bandaki de le début ba ko continuer na yango sikoyo ngana ko pesa donc na ko pesa mbela pete na ko isa bandiko na biso ko ba congolais qui nous équinance tolanda ba 5000 abatuke na minute oyo ekomi ete ngonga ebeti tolungwa na ba distraction tolongwa na ba moto tolongwa na fanatisme ya kolanda moto donc à cause d'un peu d'argent yo landi moto mais oteki ki bo moto na yo parce que lelo oyo tozwa ndakisa ya nanga ya kasesi maponami ya mabe amoni ke inde libango après nanga yo wana komi ko dévoiler ba secret de manière que intégrité en mboka atekaki yango donc azu ateki donc population congolaise azu amener population congolaise na donc na misère moko terrible mais sikoyo po ezala eloko oyo biso to regretter po na ngote
c'est pour cela qu'il fallait totelemela bato oyo totelemela monsieur Kadima na senyo ya mabe na senyo basali qui est pour l'intérêt ya monsieur Félix Tshilombo o eza ko porter rien na kati ya mboka na biso. C'est pour cela qu'il y a un sengi ba détourner bato tout basali coup d'état na makambo ya consensus électoral na makambo ya koyiba était pouvoir ya peuple lokola malami bale na makambo ya komema milinga biso tokotikela bango tante lelo oyo bango na bango bakomi koboma biso tokotala bango toyebisaki bango pete na lobaka yango mais c'est Félix Tshilombo azali moto oyo bokoki kopesa ye confiance te ne tuluka ya monene lokola Congo tala Congo tozali na superficie ya 2 345 km², tozali na population plus de 510 millions d'habitants o ete bango banda bazwa IDPS o ete qui le père a kidnappé en son nom jusqu'à présent batika ko sala changement te batika ko sala eloko moko te donc ezakaka bongo c'est pour cela que moto ya bongo o ete azuna nous lolenge ya kotia ba discipline na parti na été azu lolenge ya kotia ba discipline pete ba ordre na kati ya parti o na nous azalité siko etuka ya mboko boko pesa ye akosala ndenge ni pasa kozana maele na ngote mais moi na mboka la ke mo biso to ko benga benda ba congolais mato tokende kaka mbala moko na kati ya maloba te tokende kaka mbala moko na makambo etali maponami bino bolobi ke mwana mbo bolobaki bolobi maponami eza ya lokuta tozozela cour mais lobi tomonaki cour alobaki cour esi annoncé makambo esali awa tozozela kaka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi bongo ye aprêté serment le 24 ande bolobaki est-ce que voix na bino ekoyokama lisusu po tokomi komona pe lelo ekomi soki obimi olobi bapoaki onde tokuti komona lobi eutaki koleka ndeko na biso papa na biso Moïse Katumbi azalaki bongo na résidence surveillée lobi pe tokoyoka pe mwana mboka pe Martin Fayulu akomi bongo pe na résidence surveillée est-ce que boza kobanga te boza kosala est-ce que voix na bino koyokana na mai o bozali koloba po mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi awa le 24 azo prêter bongo serment na etaki papa mokonzi ya ekolo numéro 1 ya République démocratique du Congo est-ce que voix na bino koyokana lisusu biso toko informer ba Kongomani lelo bande ko na biso ya Algérie basalaki soulèvement selon l'idée politique ya mboka na bango parce que bamona changement ezalité bande ko na biso ya Mali même basalaki yango bande ko na biso tozali ba voisin na bango awa na Gabon basalaki yango parce que peuple amondi ba kokokate bande ko na biso ya Burkina Faso bazui basali yango za ba pays eza en Europe te baza eza ba pays eza na kati Afrique na Afrique toza na plus de 54 pays où ezali na kati Afrique après Nigeria ezali biso. Donc la République démocratique du Congo, ils allaient payer, ils allaient pour mon akata monde. Ils allaient le pays le plus riche na kati monde. Ils allaient na nyonso. Mais ils allaient kozwa bato oyo, bazali na capacité te ya kokamamboka. Bazali pe na qualité te, bazali pe te na boanya te ya koyebisi ya kokamamboka. C'est pour cela que les conséquences ne biso population to komona. Yango ete na yambona kota wana. Na bande ko expliquer bien que lelo ce qui population congolaise a collé la peau na mabe ananga ezalaki par ignorance ya population congolaise wana o balingaki ke batika ki ba résultat wana mais ce qui to lingi ke ba mayu ya wana et continuer te il fallait tout ça la ndenge bande ko na biso ya Mali ba pesi biso mbela ndenge bande ko na biso ya Algérie ndenge bande ko na biso ya Gabon bande ko na biso ya est-ce qu'il y a beaucoup ça là pour yemoko déjà lobaki opposition eza pété est-ce qu'il y a beaucoup koka lobi boy soki mais c'est Félix Tshilombo baki opposition ya pété a koko sa régime né a pété parce que le régime ya pété lelo tout monde ba conséquence lelo oyo était toko ka guerre itelemika ka awa na kati ya est. Donc bande ko na biso ya FARDC ba ko boma bango parce que baza na équipement ya ko bunda na ba rebelle oyo ba ko sala ba massacre na kati ya mboka lelo balobaki non balongoli embargo na kati ya Congo mais batikali kosi ba kosombata donc munduki mokote oyo ekobunda na ba bitumba oyo kosama na est c'est-à-dire que biso eloko oyo to bénéficier na régime oyo ezali lokuta détournement et puis était na projet à balkanisation mais tolobi cette fois-ci 2018 tolobaki qui est 2018 oyo maïma sur les kaki donc les kaki mais 2023 tozali na terre kotikate quel que soit oignon surtout ezali bilan oyo et ko compter na monsieur Félix Tshilombo balobaki opposition a pété le 27 décembre 2023 ba yaki na kati ya siège na biso ba ekolukani
Pourquoi Batunion surtout bakoki kosala likambo okomona bango baosala mais soki ezali kaka ke fayulu moto akosala likambo wana le président li il fallait bato wana baya parce que ba comprendre que moto o azali na makambo ezali ye moto oyo azali na bateau de commandement ya population peut azali molobeli ya population ezali ye yango ete kadima zwaki seni basali donc ye na mbata jouer deux postes na kati ya parlement est-ce que balobaki mbata ya sali ba mambobele lelo mbata ye moto akomi moto akosala ba nomination omoni ki eza régime oyo ya ba 28 eza régime oyo population congolais akoki jamais kotikela ngo temps eleka biso pona likambo oyo lobi ezali na mibeko likonzi ya mboka na article 64 na article 64 ndepesi biso mbela elobi ke biso peuple congolais nyonso tout tozali na mbela ya kosala ya kotelemela groupe ya bato oyo bakomema pouvoir na yekeke tozali pe na mbela pe na makasi ya kotelemela bato nyonso tout bakozwa bokonzi par force lelo oyo kadima akopesa monsieur Félix Tshilombo to lelo ndenge kurwana o bango bazui ke ba proclamer ezali ba biloko ya sesaki donc ezali bato na ye ezali bato na ye o ya tsaki c'est pour cela que lelo donc ba tie wana pona faveur na dès le début de cette population qui est seni oyo to komoni ezali seni oyo mabe le président Martin Fayulu aloba ki to refaire fichiers à la auditer et ça la maya fichier électoral to kene na ba réforme to komi plan de sortie de crise ba boya ki parce que baza bato bali Congo bongate mais si ko population congolaise il fallait la donc na bo sosoli na lolenge ya 5 ans ya monsieur Félix Tshilombo to passer 5 ans lipa auto bande ko somba 200 francs lelo ekomi na 1000 francs to passer 5 ans au piro to bande ko somba na 50 francs lelo ekomi na 200 francs to passer 5 ans crédit oyo to banda ikocha à l'époque na 300 francs lelo crédit komi pozo 50 unités 1600 1500 to ye awa elo lokola bazoka o ete ba pesa kango za ko fele to no so momi ba na 50 francs mais lelo bazoka komi balé na 200 francs siko où sommes nous le peuple congolais total nanu babiloko wana kende so to kei na marché lelo kola masangu komi plus de 6000 mata soki oye kotala to na domaine o ete tali makambo ya courant fleuve Congo za biso mais to ko bénéficier lelo ko côté soki bato ya boanya ba ko dirige mboka lokwa le président Martin Fayulu akoyisa bato wana bino boyebo so eloko na fleuve Congo na biso pe il fallait to bénéficier bino bo pesa biso boyoko o ya bino biso to pesa donc c'est ça tout boisson si mayele to kaboli yango fleuve ezali na signe ya couronne et ko présenter signe elembo signe o ete ya paix pourquoi bakoko na biso ba maman na biso na terre kala na terre indépendance ba sangana ka ba kende yango mais un patrie Emery Lumumba dans la prison ba lobi ete toze la moko na biso eto kangama il fallait to ke donc eto kende ensemble ba kenda ki yango c'est ça que le président Martin Fayulu ba ki Congo ko lobo moko na manifeste na biso ya kisangana ba sangana ki ba zelier RAKI ba kenda ki indépendant mais indépendance wana ba mindele ba pesa biso ya soloté ba pesa ka biso ba zo pesa ba pesi na droite ba kani na gauche c'est pour cela que lelo oyo problème à l'est de la République démocratique du Congo c'est le problème il y a eu beaucoup des années plus de 20 ans n'a pas 20 ans n'a pas de souffrir congolais mamonio surtout donc ezo simbate na niveau nyonso bazui bunagan lelo oyo eko kende ba 2 ans eza sous occupation na maboko ya M23 lelo oba mobondo ba telemi ba ye ba kanyi nzela na biso ya province oyo ezali précisément na Kwangu pour okoma pe na province ya Kwilu ba mubondo bakanyango siko ezali na ba province pete ba ville oyo tozolo ba jusqu'à présent plus de 15 villes oyo ezali pete na ba territoire ba Niragongo, ba Masisi, ba Kassine, donc partout les M23 donc à Juju espace one. Sko biso bato oyo tozali na souci nango. Mais bande ko na biso oyo ba oyo ba tiko sa élection oyo donc il y a monsieur Kadima pour favoriser pour appeler ça donc à favoriser monsieur Félix Tshilombo. Intérêt nini bango ba sali pour na peuple congolais. Tout na 5 ans na peuple congolais a bénéficié na nini. Tanga ki la si bana éducation baby tala na ba commune courir. Alobi boko lobana bozo lobana ye bozo finga na ye mais ateli bino gratuité ba na bino ba kotanga na gratuité. Gratuité ezali secteur oyo mais c'est Félix Tshilombo azana maîtrise na ngote na ministre et enseignant oyo ba bengi ya bango Tony Mwaba azali membre moko na kati bango ya union salité parce que li ko lobaboyi
et yo o annoncé gratuité d'enseignement il fallait tala est-ce que tous en école oyo les loso totindi bana biso bakotango fele tous en école o l'état tongi mais ya sali babiloko wana tina kata secteur wana sikoyo eye ke ko tomber bana bandi kelas bana ba ko vendre depuis ezali kaka moko asala modification na lemba na école ya mukengeli gratuité en la basango baboyaki balobiki ko sala maté il fallait pas donc tous ces souvenirs na malo tous ces concentrer plutôt na maloba mais c'est Félix Tshilombo parce que à part le kuta na détournement donc na ba voyage na côté kamboka na été ko investir ba Rwandais étrangers na kati ya mboka a et le moko te que peuple congolais a bénéficié na mandat na ba pesa ka mutu peut-être chance au bomoni a été li pesaki na 200 francs et commis na 50 francs ba ndeko na biso o bazali na este kimi ekoti totali na ba institution ba te bato oyo baza honnête donc chef azali mutu oyo azana ba qualité o azana ba qualité na ye mais siko soki chef wana bi qualité na yete akokende ko saba biloko ezane donc pour na intérêt na bango pourquoi mboka monene loko wa Congo et ko kamamaka na groupe moboy et puis groupe wana ba ko bénéficier na groupe oyo ya étranger bana kaka mboka lelo oyo na Israël kuna ba guerre wana ba ko tinda ba étranger ba ya na Rwanda et ba ko ya na Rwanda ba estima que espace na bango za kamuke donc mboka na bango za muke c'est pour cela que ba lingaka ba joua donc na niveau international na niveau local et te ba kata mabele na biso et comme espace na bango mais biso ce que to yebi que na l'époque le président Mobutu azalaka pe en son âme Rwanda ezalaki moko na ba province na biso na kati ya mboka mais ce que nyoso tout wana population congolais il fallait assurer la conscient pour lelo oyo monsieur Félix Tshilombo a côté la conséquence a kozwa a ju tapé rouge na 2018 ya lokuta o était monsieur Kabila joa PC donc lelo oyo na 2018 wana aussi pour ça 25 ans na 2021 a salelo mon côté aux za pour na intérêt ya peuple ya population congolaise to bénéficier lelo mon côté ce que mutu ya bongo to pesa ye donc azala lisusu to bité na mando akeni to sala ba corps biso population congolaise to sala ba corps monter na monsieur Félix Tshilombo to sala pe libala te plutôt to sala ba corps diabolique te ke e ko sala kaka eno mais ya lobina alobina manda na ye oyo afongoli maboko afongoli motema oyo nyonso amoni akozala na posa aya pemei na ye pour que ba travailler pour na mboka ye kende liboso aya abengi ezala ba opposant ozaba nini ya fongoli maboko oyo nyonso azali na posa ya ko travailler pour que bokene mboka ezali liboso boye pourquoi kaka te idée oyo bozana ngo boye bokotisi ye bolakisi bo expliquer to tambola boye mboka etambola bien mais moto azali est-ce que bato oyo bazana mitu bazana kibomoto ndenge nzambe akeli bango et puis bazana makasi bazana mayele bongo ekosala mais c'est Félix Tshilombo combien de personnes oyo a travaillé na bango pendant 5 ans oyo bon basali bato wana nyonso to akabwa na bango histoire à Genève c'est nous bana yanga ba biso ba christianité là auto sala ki yango ko ba kende Genève na Genève ba présenter candidat comme ezaki le président Martin Fayulu auto yebi ki aza molobeli yanga molobeli bana ya République démocratique du Congo mais sikoyo bango ba ye Kabila dibe biso aye apesango asimbisi mais c'est Félix Tshilombo pouvoir na pouvoir wana asimbisa ki donc lelo oyo et loko nini mais c'est Félix Tshilombo ko sala pour l'intérêt ya ba congolais a ko sala loko mon côté ata lobby eza langage politique mais c'est Félix Tshilombo ba pesi pouvoir avant passation na bango ya pouvoir ya kimoyibi o ete ya sala ki wa monsieur Kadima est-ce que yo sanga c'est bon sanga nazondi mapenda baluba ndenge balobake baluba famille mobimba bakozwa bapesi bango kalonji chibalabala na famille moko bakozwa mwa mutu oyo amipesi na mwandamba kotanga soki azwi diplôme wana na famille wana nyonso tu yango babanda kosalela ti kuna bakokufa c'est vrai na ye kondima lisusu bamindele oyo balobake muluba koyo kozwa pouvoir te na Congo oyo parce que batanga te musala na bango kaka ta moyibi na ba église omoni ba église etondi awa toyebi yango keza ya yo ya bino baluka mita oyo nazoyebisa yo oyo yo lukaki yango oyo omoni yango sikoyo okomona yango mpe nano omoni yango te tinda basoda ndenge otindi na Lubumbashi epai ya Moïse Katumbi wana eza province eza muteme oyo eza Kisasa
tinda basoda na province ya Bandundu tinda na province ya Equateur partout bino bozo sambwa mitu na bino kokatana na lobi boye yo bozo ya kosalisa bato ozwi bombe okundi donc oboma Congo banda mokili banda élection ya 4 jours ya une semaine yo ye kosala yango comme mboko ya tata na yo ya mwasi na yo ya bana na yo ubie ya mama na yo keba na yo na marti na bino wana mobali kuta kufa na maladi ya mbasu bino pe awa nde siko toko loka bino nde ba donc na ba pays oyo ezali organisé na ba pays oyo baza na respect ya ba doctrine na biso donc ndenge ba tribu na biso ba bikila na biso ndenge ezala ndenga koyaka bon aza moto akomérite place wana te donc ya moto moko déjà la kisaki faiblesse na ye na jour oyo ya passation et puis lobito moni cour a publié kasi mvula penze beti makasi banda bututi toyebi te soki elobi nini wana eza langage moko déjà ya mais appel oyo mais c'est Félix Tshilombo akosala obino bolobi ke non asala appel à travers na bato nyonso to eza langage politique parce que wana na kati wana Congo population congolaise a bénéficié nini to avancement nini au kozanakati aye asalaki union salité na benga ki bato bele ba kokota mais est-ce que lelo bato wana akomi kokabwana bango parce que bato wana va ba kende ba éviter que moto wana azali na lolenge ete ya caméléon donc monsieur Félix Tshilombo avani na bato te donc ayebi ko traiter bato te ayebi pe ko garder ba relation te lelo oyo bato no to ba ki na union sacrée ba yaki po ba profiter na bintérêt na bango ba yaki po ba profiter na ndenge ete basali ete ba mayu ya o bango tout ba avancer na kimoyibi wana ba avancer donc na escroquerie na coup d'état o ete basali population na ndenge ya élection ete bango no to bazana kati mais aye abaluki bango akolinga et ndenge basalaki donc ba jeune bango wana donc yé apesa bato na ye parce que donc la plupart na okaki yango dernièrement mais c'est Charles akolobango na voice pe te bachona ba communiquer balobi ke na ba machine wana donc bato oyo ba yibaki donc on a secrétaire général ya IDP Sazaki bino nani gabi mambenga zalaki batebele bazaki mais siko ndenge basalaki wana na ye mais c'est Félix Tshilombo bato na ba votaki c'est-à-dire ye pe fallait bakata ye siko appel wana ko sala pour parce que mais c'est Félix Tshilombo lelo et pas na ye a komona tapis rouge mais à côté la ba conséquence te siko pour été mai o le kai na 2018 et continuer te il fallait biso peuple congolais to soit artipé to soit mayele to kende na soulèvement populaire aux alines article 64 il y a Namibé koli konzi ya mboka parce que ceux qui ont 8 ans toti qui virage to lobi ke to tika po to zo ba bato ba ko banga ba ma moto ba ko banga boy biso to ko tika te to ko bungela mboka jusqu'à dernière énergie parce que na dernière énergie wana donc ndenge to ko bungela mboka wana donc to ebisi bango et pour simbaté parce que mais c'est Félix Tshilombo a respecté ba test té lelo oyo ba parti nion surtout ya est ba parti non surtout et ba teton na biso ezali akokanga conséquence biso atoko supi toko sibi et puis ndenge to zaboye ndenge to zalibo lelo na ba province na biso na ba territoire na biso ndenge zali wana bakangi donc population congolaise a kokufa donc à tout moment lelo oyo ba ko lelo côté mais bango ba kotala nini makona na bango so na makona na bango na ba ko tisala eza pour intérêt moko te eza pour la population donc oko mona ezali déjà mabe makasi donc c'est pour cela que biso to lobi appel wana ezali lokuta ezali politiquement que ekosimba te biso to lobaki boye 2014 oyo 2024 oyo Fayulu ou rien il fallait biso to na pour l'intégrité plutôt que pour jusqu'à dernière énergie nyo surtout oyo na pota banino to komona boko mona ezali bilan oyo ezali na kati ya monsieur Félix Tshilombo merci beaucoup intégrité ya mobekende to komi na biso na suka moi liloba moi message ya ba congolais moi liloba pa epa ya bandeko bazali banda numéro ya téléphone bon to chite merci mingi pona bandeko na biso ya diaspora ba oyo ba ko travailler pour na intégrité ya mboka donc to continuer ba diaspora nyonso kozali na mikili ya poto bola ki sa force na bango force na bino bo démontrer physiquement so tozaki l'esprit tozana bino to bundela Congo papa Iber ikulu na olali donc population pété to bima to bundela maman na biso pe etilela pe na papa na biso jaja ngangweshe
tobima tobundela Congo pete ba diaspora surtout vraiment longo ya makasi ba félicitations na bino ya makasi ete la lutte ça continue bino bato bozali na poto numéro de téléphone na biso na binga biso bato tozali awa tokotika te tozali kobunda pona Congo tokobunda te pona ba famille na biso pona bana na biso mais tokobunda pote Congo zonga mobimba pote Congo ya lobby ete changer bato nyonso tout ete oyo balimba zwangai na ndenge ya singa numéro ezali plus 243 89 75 588 donc plus 243 89 75 588 oyo ezali numéro na ngai elekaka tout moment ya WhatsApp donc oyo kobenga na ndenge ya singo kozwa ngai tozala toujours bomoko donc Chilombo arobangisa biso neloko moko te la lutte ça continue. Merci beaucoup. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso